Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas. N'attends pas demain. Eh, Gabi, ni sommes là comme dans la balinette. Ni se couche maman. Bonne maman. Voilà, bonne. Est-ce que maman m'a fait ça? Comment qui m'y maman? Est-ce que ça va? Eh, Gabriel. Makamini yo sera bakami yo lukela nga maman. Gabriel, na lukela makambo te makambo zebele. Nga mona ba kufuna bengo tukuta poto solo la. Makambo za minene Gabriel. Tokova na ka ndengo na te tozolota makambo zo le kabiso na misubwe. Nga na zaki aveugle mais tout eux. Mi je sais fonga mai kala ndeko na nga. Likamino. Na ebisio nga ko kimana kimaki ona kutana na muninga na nga moto tanga na classe. Abala musena nzambe. Na ngenda ko tala une fois na ye. Mobai na yebisinga makambo Gabriel makambo yebisinga makambo oya solo otovana to bana ko vivre na ndako wana. Natali ngabi na poni natali na bomengo. Na kimia na préfère kimia ndio mona kimia ngali bala wana na bina vana na mbana nga Yesu na kuma nga ko sambela ndiko nga na tika libala Kolo baboete yo zela no mawo zela yo avobi malanda kuana il fallait to yebisa ngai ole balanga mama talanga nazokende tala problème eza boye yo bimi oke kaka ndengo no tike biso na ba problème mama ko na ko la côté nani Gabriel nanga ngaki na ko ke la côté po makambo ndenge ezaka so na baina la kayo ongo tozinga na bimalanda kuana te lokwa yo yebi masolo ndenge ezalaki na olingo ko ndimba tamu keto ngo convaincre ngana tikala ndi na boyaki na bomai nanga secret Gabriel tito vanda ki wana ndako wana projet ya papa Serge ezaki ya kolianga na yo nde tozabo ngano tozaki na liste na ye lokwa ngana kimi nanga makila Yesu zobombanga yo ndo ozana na liste ya Serge yo na mona tikali wana soki bo ondimeli nzambe te okimi na ndako wana te Gabi okotika bomengo nyonso tout est vanité maman otika bomengo yo okufa vino yo kosuka wana Gabi wana nana lobaki musena nzambe passer na wana uti église sika na sambela makambo alobina makambo na ngapi na kati makambo abetelinga makambo nyonso na ndenge tobomba na ndenge tobana nini tosokola wana ayebisi ngai na ndenge sana batoro nini ayo makambo biso de fango ma ayebisa ngai makambo nyonso atangelinga na komba mbana na Gabriel atangelinga na Naomi Barcelone na kisha de poule na mituni ayebi ngai ayebisinga nga na yebi yo te mais nzambo azakasi na nga ayebi yo abina nga maseo il est temps ya kotika banzela wana ya koyamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na talaki na bomengo na Yesu na poni nga Yesu na baki nga na koza égoïste te na baki soki na sisi ba prière tozana ngo na obenga tona prière ya 12 jours soki sili na luka la bengo to kutra sika mo pona yebisa yo ke il est temps ya koyamba Yesu Masia Gabriel so ngo sauver âme na yo tika Serge kolanda bomengo te ngano tozaki na liste na si kota zo luka nga azomona ngati ya bomela ko likamte j'espère que yebi ke nga azomona ngati na zem visible kuna azomona yo te azotomboka mikolo yo azolia suna ndako te eloko moko te wana sika oli l'église eza musika de l'église na kapembeni kana vino liboso wana tokende nzamba zo lokomo David ke so ina bina la mao na changer makanisi na ko changer makanisi yebi ndako na malamu na yebi
tokende toki mama nzamba zo lokumu to tonde maison ne peza makasi poza oza na volant tokei alors ça eloko te bible elobi nyonso eza révélé eza condamné mafa ti ozofinga biso ozwaka te bazozo babitula nzoka nde mimi mobali oyo avandaki na ye aza moto akisi paster alobelinga obikende na boyeko nayoki nzoto malili mama mondo tozala nango bino nde boyeba ti twana mondu moko eza nga benga yango showbiz na kati ya showbiz ezalaka nango na bariske nyonso okokuta ya mobali ya malamu okoki kokuta na mobali mpe ya mambebele siko mabe ya mimi aza incrédule tu vois ya makambo mosusu basola yango ato ya mboka bana bana para za te obanga motu nini nango para na o yango moni ngai nayebi te nasala na bino nini mama tika nanu kutu tika ya minene ezali na yebiso ti makili wana ezobima nango mimi eza mobali wana place akende kokota libala modero moto akisi makasi maafa esika bayebisanga makolo elenga nano baku nzambe nga nakutana makambo te nzambe na ngai mimi natikika kuna ya permanence bona otiki wapi pasteur bi face à une semaine pour balander na ba prière mimi nde aza ba mimi musika maafa donc modero ayaki na ndako na mission na créé clan na ngai modero aye po apanzela un clan donc modero makamba kwa nini nakomele badiamba nake kuna na mamoli mabanga na ndako ne nasali mama na désert taba modeo yino kwa mta bakisi ngalo kwa mta bakisi te to beta na kamboye to yoka na so aliko fineza rapodo na bami mabanga so amonka mweta bimi so mo bablo ngo faux faux nini faut to kende kuna maafa faux yasali mo batu boye penda ta yo moko lokoso na ye boya yebaki lokoso ndeni boso totambola na babutu toyeba baninga ngaya kokwetelela kokangela yango komele mabe so fongola ejende biso so to kabwa makila na ye ino na mito na so lela kaka kolela na kolela ça se passe ça Serge limbisa ngai vraiment nakoki lisusu vie oyo te na comprendre est-ce que pourquoi mawa akendaki vie oyo nazokoka ngo lisusu te en tout cas otikala malamu merci beaucoup na oyo nyonso osalela ngai j'espère que bilo nyonso opesa ngai nazoke kotika ngo na église eza ya ngai te na memi mwana nga kizengi na kei na ye na ke kolukelongi ya nzambe otika na Barcelone obatela ye malamu bye maniacre bongo esengi nga na sepe na tike na nga moko mawa kenda ye pa kei na mwana ya kizengi omuti ke délivrance na biso tout ça makambo na biso mibale comme ça couple na ngetikali à l'aise omoni onte bébé osepe teyelake seke olinga yo oleka ngai okosaka ngai c'est ça akene mamenga zapi yango lona na bilo mingi te
neka na 5 sacs ya semoule, 5 sacs ya loso, 3 cartons soso, na 2 cartons Thomson, na 5 bidons huile, na 2 bidons mbina. Ngazo kisanga soni na shaba. Azaka na shabawa. Moto atateka dendo soka telemi, ngai kolo mabele 500. Oya bato atoteka nini na coin, ngai kolo mabele. Soki mikanda mabele yango ezaka pa na ye ya bakabola ka mabele ona yebite. Na yebe zaka ba flama mais comment yenga akoya ko bimisa mama na bako yela ngai nzombo te ya mai mama ke libongo te yoko tu yomo mdu sela nga ba chana ba libongo te lo bande avana kenena tikelo ata $300 on anda couper na suna ba nzombo te ba mbinzo te makai bute mama na libulia quand senga na lia bio manger bio mama ezo umisa suna sina mabele mama lo yeda didi kambala tikeni ya ka bio lo komo na ka to nani mbisa ko ka mbinzo ndakala bilo moza bio bali wana dadi soki na yoki kombo na yoka kama kilanjo toza ko kitati na sia misapi mama nelo sango ya SM sango moya wow sango ebwa kama nesika yesengo mama nanzimili balobaka ke maman le chèque pas comme les premiers maman nanda kona na oyebiso na tikali ngamo femme légitime moi moko maman moi ntuka kimisi ba maman mami Barcelone lobanda no mwana ngai eba ni ndenge nini mama kama wana na kata ndako na bakende oui to vanda ka boé des infos ma Serge afandisanga ono ya commune ko sambela alingi na yesu ba vie oyote en tout cas yambi yesu le quoi mokonzi pe mobiki ici non on veut dire ana temps face na Serge abomina libala ake mama na monaki lo ba jet ake inga na tikali to vandi toujours musuka boy Gabriel première femme to surtout kakabo lettre na mesa on a kei na ngai en tout cas na kokoka lisusu te en tout cas na tiki na ngabo mengo akena mwana yona ekizi mobali wana gloire à Dieu mama na zo babutu moi Barcelone nga mama na zo mosalo sambo na yebisa ko ni kanga motema libala ya mbongo ezaka na bombanda te olongi etumba te olongi te Barcelone mama na longi so mama komela ta moi so tu pesa ki o makasi te mama mwana ngai lelo tikali première dame boni chauffeur na libala te Moni na beti kara na fioto lika na koti. Ok, nous ce bleu na na ngoti. Oui nani. Ba soso, ba Thomson, ba semoule, ba sucre, ba bleu belé Maman de la paix à longue tumara moi ane Barcelone. Maman, c'est les premières fois. Bananyo so ba ki. Bananyo so ba chola. Na fingi mutu te na bonisi mutu te. Bango moko ka. Na bomika bongo na taso ki batiki. Usko ba ki beni. Bango ni bala ni zengati. Batiki li obeni. Batiki ndaku ko. Ok na kuna mona luponga ndenge so mona nganda. Nini? Elo na fone na Serge ebisinga bo. Nenga zawana. Kasi matanga kaka na mututi. Te. Mata yako fanda ma. Yaka. Mata mutu fanda bien. Maman, Serge a ba villa pas possible. Au lobby, Serge a pas ok, villa n'est ma campagne. Papa Serge, il y a des villageois. Il y a cité verte, il on l'a noté. Il y a cité verte, maman. Serge a bisinga. Si tu fais dans la bino, on a dans l'esprit na bino. Le gars là-bas sur ba kei batiki yo. C'est que ba villa on y est comment et pas là. Yo pas comme villageois. T'as pas villa là type ma Barcelone yo ka maman. Donc moi na ngai salisanga. Ba building. Sunga ngai Barcelone. Sunganga tunela nga radio mutu soki saka kombi. Kwani? Ukotsende kuna mobali mama. Kotala boyete, Barcelone ko seka te mama. Mama yenga ko na likambo na lopango na manu yenga. Menegite yango soki komise modele nini nazo yeba te. Akota na radio tom sumanda mo menegite tika na mutu. Nani yenga. Bana yo bote mana kishaso ebi villa te. Autant la publicité la TV la noté villa à vendre, villa à louer. Les amasanga te mila pour vendre bene kina do ngana on la villa, ngana on la villa, ngana occasion de villa on to villageois. Ya bana na sinisite. Menegite, obela menegite na bomwana, ils sont lo polele, soki na bombe na kayo. Chauffeur à kocha nini? Yonde kene na mutuka. Est-ce que vous allez na soucier vino? Oui. Depuis que ça n'a pas passé, ça n'a pas comme on est au Talaka Botanga ba maître Blaise Bekwa, coach olympique 5e dan à Londres. Ok, dans Londres, comment l'équipe de judo? Moi, encadra pas le entraînement, on encadra pas de nos joueurs. Car pas ma équipe.
otikala na bato nde bakima ye baza komona coach yango mutu eza kotanga mayele eza te mutu etanga te bajoueur nde banda kaka kolia bambongo tobeta na ekipe mosusu balie mbongo na ekipe wana topolapola sikoyo nakoma coach moko bipola yo mona nakima nanga nanda kuma mpe na olympique mpe akuma ne na londres ayebi koutilize facebook te ezala kotya biloko mama pokaninga nzambe nasala nini na mokili oyo okepesanga mwana nsima mabebo elikambo nini tata tane na episio mama do onga pena mikolo komo na ikomi alongi na ye mama yango mama oyo na suwe na ngai yango wana nayebisaki yango abi Barcelone yika mpiko mama nayiki na ngai na préféré na ngango na yo komona bomengo nde makambo po toconseille motu na lingi te o Barcelone tonga mapango tonga baflat tonga basale de fête tonga basale ya bibembe nga moko gérante nazali nga napesane mama cigarette comment quoi bilei na yo Ariette premièrement on remercie moi nzambe ekotaki yo vraiment menanga prière soki yo te nanga lelo natiki mokili ya tata nzambe makambo oyo nga namoni l'église mobali nyonso aza mobali ya olinga te mobali nyonso aza mobali ya obala te Fatou Modero ayelanga cadeau ayelanga ensemble ya sous-vêtement na caleçon. Vous pouvez imaginer comment j'étais aveuglé dans mon modèle. Mobile est un sous-vêtement na calé, sous-vêtement na soutien. Alors bien on soutien ko lata non tout comme ko lata mais sous-vêtement faut lata on est cadeau na na peso. À chaque fois to bando zala na yo il faut zala ka na sous-vêtement. Ngana mona salongo au nom de l'amour. OK zala ki bongo te. Barcelone ayeba ki bien que Modero azamuta ba science occulte. Cause ba règle na ngi bande kokata na te eza pona Modero a sacrifier nga na monde na bango sous-vêtement wa pesa ki ngezala ki nde po aboma ngai mais nsamba lola tika ba yete molongi akotika la ka molongi atika la jamais mimi to ki kokiti Fatou to yo ki ekoki tokola yo Modero parce que sous-vêtement au lati et commission moi soit ana yeso asimba yeso la mapa makile bando kata na ti aussi be la yeso makile kata de silit on même abiso na ba histoire annoncée il était une fois dans un village tout ça non mais non n'importe quoi si belle petit non quelque qui simbo de aussi là ngai na tiki na musalo en tout cas on a démissionné là. On démissionné mais awanda ko ezaka liché lié. Problème te je vais m'aider. Il y a ta côté kama ina balabala na côté kama. Et ça vino. Pas de souci. Mais ça moi meeting dans ti musika na ti musika bomo na ngabo lelo ba bobengi nga bomo na ngabo. Ko bi bana mobala ndoki ngo commission ngo grave ça gravité c'est normal. Oyo mo sa liboso bimina muto science occulte. Au lieu de passer sur qui te commettre du mal chaque jour à mimi boniko donc moi les ça va petit on le moral na buzo bana OK non papa me kila et tout ça si belle porte quoi on peut faire la nanzila on a viens bout il faut que s'attendre à l'union keke na pexio te na éviter position les années mais moi on ngam na ya ya moi quand ambition belle nous on pas pas si belle trop c'est comme si nainde te yo na moni des gens aussi quand non Tinaina c'est l'autre non l'autre. Est-ce que maman doit être yo kamba na pola oui ça c'est rose makamalo mais ya ko zo parti pour toi ya kabiso mi bale quand tu utali bale rien fallait que nous allons ici quand on va yo muto memanga na église shimbo ale no so mabele ne mabele to makira yo zimbano nga zimbano te aya yai mana sa il faut bon wala kaka bayemba kuto kindumelengi kero malari mapula tia kindumba na epi kero no site momento ipeta ele tagotika te yo venga foi nandimi na kotika te yo so te abiso keba kama kula deo mari misama
yango ozwa te kaka pantalon na shimboki vilipeleka o vinanga vinanga shimboki mkona kufamili nga cigarette ebe ba mokolo nakokufa ngai moto ya cigarette. Amen. Nzamba tikala jamais koeshu na bituma nyonso abunda. Amen. Mutu nyonso azwa problème na memela nzambe alonga pe azwa résultat moko eza positif. Amen. Nalika naloba na bino ke ndenge boye awa koluka nzambe aza capable ya restaurer ba vie na bino. Amen. Azoloba na Malachie chapitre 3 verset 11. Pour vous je menancerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Alléluia. Amen. On est à partie A. Abi pona bino mutu nyonso akoya ko menacer bino. Akoya na mission ko dévorer bino. Nzamba on menacer per dévorer. Amen. Et mission ténèbres zakini pour la famille non maman. Mission ténèbres Bible tu auras comme des ennemis les gens de ta propre maison. Et l'incolobate que oh ina batanda kuna o menzamba zo ko interpeller biso même na katsanda ku bitumba pe ko telema et muto comme azo combattre bino tine tapo mono akoma boye Isaka papa o yaboti. Alors monde à ténèbres Isaka monde moko et à sans pitié sans pardon. Au monde entourage nandaku papa a détruit famille et Bible zoloba femme sage bâtit sa maison. Amen. Mais femme insensée, tu as la résulté bimaka. Parce que yoka ki mobali na conseil à mabe. Jamais compé salito, peu importe muto ta mobali na yo. Lorsqu'elle a détruit famille, a kende kokoti sa nzambe ya mupaya na kati sa famille, c'est très dangereux. Nzamba boma mokili na Sodome et Gomorrhe. Nzambe alinga ka partage te na gloire na ye. Et mobali na bino azi gloire ya nzambe. Alinga partager yango. A côté si nzamba bapaya. Et nzamba na bino bokote na famille, yango sali bino bozalelo bozali. Ça fait très mal. Maman, ata basala nzambo basambela bino bamona pasi. Na sali 3 jours na lala na melaka ti. Pour na kana bino. J'ai jeûné pendant 3 jours. Na bonde linzambe parce que ba kaba délivrance eza ba kamo eza difficile. Heureusement nzambe na biso tout est possible. Amen. Maman Deboye a nzamba aussi la bino quelque chose. Amen. Non, flatter binoté. Je vous dis des choses sérieuses. Na yebi nzambo makambo salaka. Nebo koti a bo Deboye quitter. Mais maman elle on senga na yo. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu sauver. Mais il a interpellé conscience na yo. Qui ce qui le monde a commis parce que yo odaki maman m'a été. Nazo finga oté. Nalingi na enseigner yo au comprendre que mbala sima kondima ba bêtise à mobilité. Ata pona mbongo, ata pona mariage, oko sacrifier famille na oté, o accepta ki, o fongola ki porte, maman da simba clair à famille. Et du fait kondima ki mobali na yo na ba pratique na wana, o fongola ki porte peut c'est accès na ténèbres. Ne donnez pas l'accès au diable. Parce que le diable a mis choix à dévorer Vinabino, à écraser Bino Beba Bossila. Tout fou comme un bon monacé, toujours beaucoup comme un bon monacé, tout bon de l'ensemble. De l'eau, ils allaient 3e jour. Là, ils mon amant Simon, comment les a qui marient. Aïe na temple, et aïe plutôt na celui, et si il y a un terrain qui Jésus-Christ. Lorsqu'il a commis Kuna, il s'est mouillé son oiseau Luka, Azali suscité. Ange abîmé lié. Habillé sans oiseau les suscité, ça c'est plus déjà. Mais la porte de Siga Bataki Jésus-Christ, au monde a battu la garde. Battu la garde pourquoi? Parce qu'il fallait pas qu'il y ait la corona moto y battu. Mais chose étonnante, mon courrier soit c'est quoi la garde ba mon até. Pas toi abîmé la moto à mon azati. Beaucoup bima, quel que soit la loi au batia, quel que soit le sacrifice et salement. Na combo na Yesu Masia et si kanyo soda qui attaché na zo déclaré na puissance angouya Yesu boza la libérer au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, oh lobina mokana voici je vous ai donné le pouvoir. Un psaume, la Bible dit l'Éternel ton Dieu ordonnera que tu sois puissant. Alléluia. Reboche kamaraba seke. Tika puissance sans âme. Et même ma délivrance au nom de Jésus. On n'a pas besoin de multiplier ma parole de vérité. Si la parole va tout est accompli, l'accomplissement de la parole. Ceux qui lisent le bandé peut s'arranger au monde.
nyonso ekufaki na koro 4e jour Jésus ekoluka Lazare Marie na Marthe babe eza trop tard alobi non 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 epa nanga trop tard ezalaka kombo nanga eza je suis donc nga na ye makambo echanzaka so na ye makambo ebongwanaka au nom puissant de Jésus lorsqu'oye esika bakunda Lazare Marie azoloba aapola déjà alumi déjà solo mais chose étonnante lorsque Lazare abima solo ezala te makambo esala na samabele moto amona te ya makambo alola esalama na nzoto au nom de Jésus esalama na nzoto na kombo la Yesu esalama na nzoto na kombo la Yesu nzoto epola ezala restauré Lazare akufa lelo azosekwa na récupérer moto na conscience oyo nyonso bachanzaki yo faux lima au nom de Jésus libéré au nom puissant de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus gloire à Jésus la Bessie ordre la esprit oh et c'est carnal libéré au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu zala libre Romains 8 verset 1 la Bible dit maintenant il y a aucune Jésus, Zoa lokumu nzamba lola. Zoa lokumu nzamba Israël. Zoa lokumu nzamba lola. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Nzambe pour la présence là. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Sois béni Jésus. Au pambo de mon nom nzamba Israël. Yahweh Zoa lokumu. Zoa lokumu. Ça va? Kevin. Ça va. Et mon fils, je suis où? Tu es à l'église. Oui. C'est ça comme ça, pourquoi? Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, Pasteur, merci. Merci. Nzamba pambola yo. Nzamba bimisibino musika. Nzamba lola pambola pedi. Nzamba pambola pasteur. Nzamba mona yo papa. Nzamba mona yo. Misana weke de bayo na makila na nzamba mona yo. Apesa yo 120 ko bokola kaka ba. Obikisa kaka ba na kombo na Yesu. Nzambe. Serge. Maître. Pona voici na bakimi. Bakimi petit na église. Bangonde baza sacrifice na ngai. Source ya na ezala kina na boko na ba. Musala ya kondesa. Lokola bakei okokufa. Yo ngaba mona kulala tamboso kulaka ngai lokolo ngai kotelema ozokufa
Gimbare, Era Gimbare, Era Gimbare, 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 Era Gimbare, Katamfum Batoya, Toya, Navana, Era Gimbare, Era Gimbare, Katamfum Batoya, Toya, Navana, Era Gimbare, Katamfum Batoya, Navana, Era Gimbare. Papa Sambela ngai, Papa Sambela ngai kokate papa. Papa naza muto mabe. Papa naza muto masumu papa. Papa naza mabe belé, naza mabe belé papa. Kimia, Zamba peso kimia. Papa Sambela ngai. Yoka, omoni ma nyonso ozomona. Secret c'est la parole de Dieu. Problème ezali, on a biso ba humain en général. To komisa le banzambe lokola revi moto tanga. Mukolo ko comprendre valeur. Il y a parole de Dieu papa. Au quoi vient mutu na dipte? Papa la lulaki. Au quoi vient mutu te po omoni azat atongi meuble. Ya na ndeko mo awuti okufa ya 2 jours. Atongi meuble à 6 niveaux et silité a koti na ndako wana te akufi ndako tikali. Papa, on a ni bozo wele la temps. Muto gérer maître à temps eza Jésus-Christ. Maître à circonstance c'est Jésus-Christ. Sans amba péchioté mutu nyonso quoi ko présenter bien eza lokuta. Yoka Bible mangambezolo. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ce que l'oni est loco, faut de la temps, moment récolte zali. Tant au senganzambe, aux l'on est à semence, zela au récolté. Na loi semence pour que ça temps, période où on a na sa ma belle donc se multiplier, nzamba imamba sala jusqu'à ce que au bout kamboma na yo. Koke no zone langa muninga te webi ninga salela te. Moni siko lelo. Pana lulaki. Malamu ezani. Oui papa, lobana. Na lulaki bozui. Na botama na famille pasi. Ce que tant on entend la maninga na moni bango bazui. Na tuni bango na bi beaucoup ko brancher ngate na musala. Babi yaka to kende. Ngaka te musala solo ko ba kotsa inga wana. Banaki bu pesa ngo pe mbongo. Ma condition on veut la mandego to sa ngai. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. So yinza mapambolo te nyonso zo mona liboso na ezas loko la bénédiction mais la bénédiction te. Papa muninga ngai wana moko akufi. Moko abeli liboma. Ya mona epano ngala zo banga na pena kufa papa to sa limbela ngai. Ya moni bilozolo bana mukanda Psaume 1 verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Le lo jeunesse c'est au kufa parce que to pese lito na biso na ba méchant. Méchant za muninga mabe aye pas détruire yo. Aye pas étouffer toi na yo. Nzamba salo grâce. Okimi et pas nzambe. Yesu na croix fongole maboko na ye. Alors bina ya mabatu nyoso masumu. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi l'Éternel votre Dieu, je vous donnerai du répit. Amen, amen. Nzambe oya memio awazana makoki okangola yo. Salaka repentance sincère. Bimisa nyonso na kati ya motema na ko bomba te parce que a contrôler, il sonde le cœur et le rein. Bibezo amona fourmi na sali banga na molili. Esika miso bato ko mona te nzamba omona. Esika mato bato ko kate ya yezo yoka. Papa amona liboso na okufa ezali. Ai papa ça s'appelle papa c'est papa pardon. Papa s'appelle ngai. Laisse-moi papa ça nzamba beso kimia. Toko ta prière. Bibezo lo eza révélé za condamné. Amen. Donc condamnons na prière. Mais repentance au sale, confession au sale, et à la sincère. Parce que nous sommes les cas de TV, na bon wani lobby wana a changé couleur. Vous en demandez Amen. Non, ça on dit. Quand on seconde là. Ebele ya bateau.
Mama, on a confié. Na saline. Zalananga, Zalananga, na belemi, iboswa umbona yo. Bibi, bibi, Nini? Bibi, Nini? Kufatu. Bibi, Fatu. Kimyako. Bibi, Nini Fatu zolela nini? Asaini. Bibi Barsaki. Marceline. Mama bakela ngai. Zabe. Bibi Barsaki akufi. Bibi Barsaki akufi. Bibi. Bibi Barsaki akufi. Bibi Barsaki akufi. Fatou Joachim, to pesa nzambe merci. Aza maître ya ta circonstance Fatou. Na lobi na bino to landa nzela nzambe la meilleure solution eza kuna Fatou to kati bilamba. Otika li bolumbu yango nde solution te. Ngana banda ko éclair a o kwa mwasi oyo. Melena yamba Yesu na yebi Fatou. Na olela lokwa mo. Mama! Na olela Sibele! Na olela lokwa mo. Arrêtez! Boza wapi? Nani ibo ete kimia na yo kimia. Yo kali Fatou. Fatou. Au moins makambo eza ne leçon nzamba ote ya biso. To lukelongi na nzambe tango eza nanu pembe. Mimi obima makila. Na bima meto na yamba. Voilà. Na ki pa nzambe bazali. Na ki pa nzambe nzamba restaurer vie na nga. Nzamba la tingela mba ya sika. Siko ne na fandi bina na bien. Fatou tika musala o mama. 15 ans 20 ans d'expérience eza solution te. Expérience ma mukende pa nzambe. Yebisa nzambe na saeli mokili. Oye komi mama na saela yo. Fatou Joachim ya ofanda no Joachim. Arrêtez! Vraiment. Naeba iteke nazotambola na kufa. Papa, na uti musika. Envoûtement otoka envoûtement ya biso ezaki ne somme. Biso pada biso nyoso tu basimisa to yokana to sukola bembe. Na kati ya ndako tofandisa ebembe papa pasteur. To sukola kai to chanjake bilamba linga salite te. Soki bo sukole des jours bo sukole ta beaucoup ta kotelema. To la na biso na ebembe, to fanda na biso na ebembe, to supportaka nyoso to mona ngo kaka malonga. Mobala sombela biso ba mapango to tonga ba étage mais ba étage na to fanda kate. Yemo pela ba bisika tonga pa vanda kate. To vanda ka esika moko kaka na ndako wana moko. Ezaki penza mfutu moko makasi. Eza pamba te. Papa merci. Nzambe vraiment ya lola pambola yo. Na ndenge nzamba délivrer ngai. Na ndenge longolinga na libulu. Nzamba kumisama. Longa na usenga na. Izali bo s'attacher na nzambe. Omoni koya na église peza la malamu. Mais ko tambola na Yesu c'est mieux. Parce que lelo batu mingi baza na kati église mais baza na Yesu te. Alors
lorsque Pierre andait koloba mbisi mokolo mo na buto azwa quitté et Jésus est venu alba na Pierre va dans la profondeur il faut enseigner biso que il faut que kota profondeur ko yeba la volonté parfaite ensemble yeba nini nzamba olinga pona vie nanga soko yoki nzambe osali o nzamba tindi yo c'est fini et lelo je crois au lobby déjà au lobango déjà et voilà que vous avez un bon na misu mais en réalité vous avez bénéficié d'un côté vous avez bénéficié d'un mokili na sacrifié moi na ngapo na bisenga mokili oka na tambo na mituka oka na tonga bandako na yeba kiteke kufa ezalaka nzamba azwa lokumu ah il est vraiment merveilleux il est beau quand on nzambo yesu ça bien ah maman maoboni papa ni papa pardon ni papa nzama kisa makimya papa nini kisa makimya papa ikutuka maana ngai nini mao nzamba pambulu mamu menga ni sikombi na kufi nzamba pambulu papa nzamba abombola makila ni papa umila papa va ni sika no papa kotala ba ami ya nzambe Gabi na yana nzela ebiso nakutela papa Serge na nzela liboma Jésus oh mon Dieu nzambe na pesa o nini sona leka jour na nzela na tempo tumina mono temina kufi kamana na mbele non de gagner tout le bien papa Serge Gabi liboma oyo liboma afulu ebigadi nzamba malamu na bana na kanezi nzamba sunga ya akufa ta kokufa nzamba sunga babengelaka moninga libwa te mama osuki akufa kite me yesu aza liboma te mebisi ozalaki kokufa yango liboma ndekombi biso mama nzamba ana bolingo paster papa nzamba pambola ozambe na ngai mutu na ngai mbesiko na papa lo na ndimi tout est vanité nyonso eza na ntina te Gabi nayebisaka nyonso na ntina te nzambe ezwa lokumpa mama mao au moins quand on va tout est vanité bamisusu bamona yango on dirait eza slogan en réalité tout est vanité papa namoni yango siko omoni lorsque nzambe arekomandaki Noa asala arche bato bakotaki na kati ya masuwa bato nyonso batikala libanda bayaki lolendo parce que bana mituka baimmeuble elindaka na mai ekotana na mai mpona otalisa bomemwa mokili eza pamba te papa eza pamba Serge amoni nga reconnaître nga te Gabi amoni nga reconnaître ngai te papa sone ezala wakita ezala nini yango nzambe asala engolo nzambe asala lokoti yo mama na libanda na sesi kozalaki tosengaka nzambe bolimbisa limbisa ye nakende kosimba ebebe na ndenge nini nasakrifie mwana nga na ndenge nini nazalaki amvute nazalaki amvute mama ye mokili oyo epai na yo kolo Yesu elikya na ngai ntango nyonso epai na yo kolo Yesu elikya na ngai ntango nyonso olongolo ngai na bombu nabenga misolo mwana na nzambe soki otiki ngai lelo nzambe nani oyo akokambanga bobele o papa bobele o papa bobele o papa kolonanga nangumameli yo Yesu nangumameli yo Yesu nangumameli yo Yesu nangumameli yo Yesu solonga na kita lelo yo oteyo mata na bomoi nanga solonga na kita lelo yo yo mata
Obele o papa. Obele o machia. Oh Jésus, libanda na eza kufa. Oh Jésus, nani akokani na yo na Israël. L'incomparable. Yafa. Okoka ndolela lelo banzolela lodo lelisima lobi. Eza nango solution te. J'espère mutu ayebi mutu abungi likambo ekomeli biso awa azate. J'espère mutu nyonso tu ayebi likambo uti ekomela biso sikoyo. To père de moko wazaki na biso na base Barcelone. Sokolanga lia dongo lianga inga eza solution te. Solution za nango kapa nzambe. Mutu na mutu ye moko atala etamboli na ye. Mutu na mutu ye moko azonga na se na makolo na nzambe. Aza maître ya temps pe ya circonstance. On peut pleurer. Toko sala nyonso na minute mais ozaki moko ya biso Barcelone atiki biso aza bisute. Po elakisa ke kindumba ya na tina mote. Neti bino bobosana na ba age mo ya mikie. Etika na batelo moto tina na osaki no. E pa biso lukala muto mo mama. E de lukela basta mela. Neti si belle azabu ana mama te ana papa te. Auta kisangani ayana ni awo. Ngana nzimi na kozwa mwana ona kwa adopter lokwa mwana nga. Nalia matembeli na olia na ye. Mais mama yango bonzimela nzambe lokwa mokonzi pe mobikisi. Fatu kindumbe. Kindumba eza na tina moko te. Lelo Barcelone mo siki toko okokanisa Barcelone nanai. Fatu. Nazo pexo tika titi doyo. Oza muta munene Fatu ko memelo tension. E ko memelo Fatu yo oleli nga na leli. Bano ba leli solution ezawa. Amen. Amen. Ariatina yo memanga na église. Il fallait ta yo bongo na place nanga. Ngala banda ko saigner awa. Ka yo lo do memanga na église leto pesinga ivi. Lelo ba komo benga nga pe ba komo respecter nga. Ba mibala pamba ba poussa na soupe mena nga Ariet. Makambo sala na vie nanga. Il fallait banana na vie na yo. Boyamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi. Aza mettre ya temps pe ya circonstance. Bisika mayeli ya bate sukaka ya nzambe nde bandaka. Ah, ya be bandana bobo yo. Fatu ngai na okokana nga kovanda lisusu ate. Balobi fo kokabona na mabe. Ndaku oyo apportelanga bonheur te au contraire ebebisa vie nanga. Comme nzamba restaurer nga mwana waza famille te si belle. Na ozwa ete ofanda na église. Ti nzamba osuma biso, bisika ya omema biso amemi biso. Po aza famille te yo yebi explica biso a. Moi kolanda nga na église a. Non, pour faire la discute, maman. On va dans l'église. Amen. Le Barcelone qui na tombeta ki bombo ina ngala bazela ya pambe na sona sala na mi mona kinga nzambe bana dije ina kota kite ambe ukilo bango dije ngaina yoka kite aji andega dije ngaina sala kite anga mokili yoyo makambo bele makambo bele nzambe mokili makambo bele yala mama na nzambe totika nyonso toluka nzambe lokeleki ezake okozala pembe okoza moyini meluka bokonza likolo okezenesenga bolimbisi l'église mwana fana oza ingratitude moko na ve na yo oza ntoki diabolo oliaka bato mpenza tanenge Barcelone ke kukufa tanenge Barcelone ke kukufa mwana fana kila yao Mwana papa langa Nadako yo,
ndeko alubanga na salite lubanga na salite kutaka biloko yo soit ça qui va usianze loko wana papa nanga uyagino yenga Barcelona keyo yenga yana inga mwana ngabondele bayibi biso mwana papa bayibi yo mwana papa bayibi yo mwana papa bayibi yo mwana bayibi biso Telema, nakusimona top Telema. Telema kende. Timambi. Awa, d'accord. Pour les meilleurs et les pires. Vraiment la Barcelone à 5 quoi. Ce qui a 5 quoi, il y a sonné dans le quel le paro Serge tombé là gars. Bomba na mutema moko ngala yebite. Sika kala. Kaka yango moko. Ah, pourquoi le paro sika epela moto. Moko akufa mwana na kata lopango wana zika moto. Ibutu na sika moko. Uzangi mwana nakufa. Uzangi mwana nakufa bon bisa seke ba sumbila yo lopango. Mama uzamu. Tema mabe. Tema mabe. Ibutu. Longwa. Akende papa akende. Akende. Yo bokende. La tika nga mona le ndeko la. Namuna wate. Mama te. Mama be. Mama botu ya telengana. Mama be. Mama be. Mwana nga pembi. Mwana nga motane. So mundele. Parce que ni mwana ibutu eh. Parce que ni mwana ibutu. Ado ya dasini papa. Kuyaka. Alia kucha ndako. Yo Telema wana. Utu sala kendomba. Utu sala kendomba. Kandiyo. Papa banga ite. Yenga. Lengira la mwana. Lengira. Na simba tela mwana. Awa simba tela. Awa te. Ndako yupo na yo apupia. Ava uzuka wa fo yenga la. Na kama te decision simba tela ki. Simba tela ki. Ibutu ya solo. Na lubi na yo simba tela kende awa te. Awate. Eyenga. Mama kende. Kende sima tela kende. Oh voilà Barcelona yeboy. Barcelona yeboy. Atiki mobile na porte. Alinga kota boy ngala kanya levi na ye. Telema wana. Eh papa, na utenga musika te. Meza kina mobile na balabala. Abomba ki mobile na kwe. Makende. Awate. Awate kende. Papa. Na age na ngana kuma sheke. Awate. Lupango ibasombia yo. Kenda kufanya kuna. Okanga ndo na bana bana. Uzandoki. Mama be. Mama be. Wana Barcelona mwana. Allo chérie. Asoi na moko. Apusa ni nsusu. Allo mama, papa uza wapi? Na Victoire. Allo papa, na uza wapi? Na ngingiri. Zamba bana pasa la bino. Zamba lingi bino. Zamba tindaka mwana na Yesu Kristu. Pona masumu na biso. Bande kola ngai. Boya na église na biso. Lobby bande dina ba 17h. Tozala makea bien ya kote ya bino. Zambe, bo pousa la famille ya Zambe. Soki na kotanga na kati ya mukanda ya Philippi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nzambe alingi bino. Oh nyonso aza na posa na ye. Oh nyonso aza na posa eloko nyonso to akosanga. Oh nyonso aza na kati ya posa vie na ye échanger. Aye pa Nzambe. Nzambe aza mpo na ye. Nzambe akosala kati na yo. Nzambe akosala kati na nini? Nzambe akosala kati na yo na bapriere na yo. Bapriere nde ekokota na Nzambe. Bapriere nde koepargne na eloko nyonso. Bapriere nde kosala te. Oh nyonso aza na yango posa ekoyepa na yo. Andeko basi. Boyoka nga muninga na bino mwasi. Na ye awa lelo na veni oyo. Mpona kokangola bino. Mpona kolongola bino na masumu. Na impudicité. Na kolangwa. Na bambeya. Bisika oyo bozokota. Nzambe alingi yango te. Bose repente. Bobongola mitema. Nzambe bientôt azoya. Nzambe aza nzambe ya bana bitike. Nzambe aza nzambe bafele. Atikaka bana na ye te. Kindumba
nazalaki na misala soloka nazalaki na misala ya monzi nzambe abeninga pembeni na ye bandeko boya bobongola motema nzambe akoki kochange yo nambiyaki mokili namonaki bato azotambola mituka ngai moko nabaki te ngai mpe fona tambola mutuka nasalaki nakotaki banzela oyo esengelaki na ngai te me lelo oyo nzambe abengi ngai nakomi kati na yesu bandeko bobongola motema. Topesa Nzambe merci parce qu'il y a un épisode du début jusqu'à la fin. Il y a un film Oyo et Kiria Molulu. Un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Mon réalisme dans les connaissances. Mettre en temps et circonstances. Oyo a un épisode du début. Il y a un premier épisode qui nous de l'eau. L'enfant n'abisso. Et pourquoi pas à remercier aussi à vous, abonnés à Normi Baxalon TV, où consommer film Oyo et Kiria Molulu massivement. Un film de Kevin Sidney, histoire écrite par Kevin Sidney. La paix, c'est nous merci. J'espère que vous attirez les sons à bien dans le film Oyo et Kiria Molulu. Moi qui les ai à Kobeba. Car en dingue yanga ya bino Kevin Sidney na misana kolobade à chaque fois que moi qui les ai à Kobeba monte Oyo to banga Nzambe. Et là que le Kinzambe ezalité. To mona qui ba fille à Mikolo à Kinshasa, ba fille à monde entier, à Porto par-ci par-là, ba koma kolinga ba sokola bango. Pourquoi où allons-nous le monde? Où allons-nous le monde? Ba jeune fille, ba koma ke fa sokola ngai, pendant comme la fille de chance, faut que ko sokola ngai. Bon, bien sûr, et ba sokola yo. Comme une fille de chance. Est-ce que ba chance wana bango, est-ce que mai ba sokola ki wana? Ebi ni ba izwa ki na kati ya mai ya nzoto na yo. Et yo monika ki ba pesi chance, ozi me bali ya bien. Mibali ya mbongo tala Barcelone suki wapi mama de la paix maman ozaba komanda mama de la paix to tika to banga bible bana biso moka basi to boti to komisi bango ka marchandise to tekara bango. Pourquoi une maman comme de la paix vraiment azuna ekaka akena kiria bana ne bandumba akoma camarade na bango amemela bango baba maman mbiko dia sokola bango bango ba fille de chance bango ba fille ozani bala mbongo. Pourquoi to suki wapi après avoir ko sokola bana basi ya bato. Et moi, on a accès à un bali à Kisi. Il y a ça ce qui est côté de la tournée. Et bien, mais la carte, c'est un d'accord, il y a Copola. Et papa Serge n'a pas soirée, mais on n'a pas besoin de et c'est multiplié. Papa Zanga Colette, il y a comme il a été. Maman de la paix qui est toujours d'accord, qui est envoûté, donc à tolérer qu'il n'y a ce tour. Et le lot à pètre moi, pourquoi vie à presser? Maman baboti biso bana bino ya basta mibali boy bandeni bokota musabana bola ksabana nzela ya Nzambe mokili oyo eza kobeba akwa bon organiser ce mokili bungisa molimo na yo Barcelone Naomi a gagné bozu ya mokili mais abungisi âme na ye. Pourquoi donc vie après ça na sukate na mokili bande konanga basi ba jeune fille bola na la télévision na moment oyo na bika mingi boko finga mingi boko loba mingi boko za relation na kati ya film oyo pe na sema loba nga boko za leçon banda kwa nganga obo ba chaîne fomo kota bozo ba poutre chance bo pa ko ba faute d'été po mbali balinga bino nzela ba lula bino. Pourquoi vie après c'est Nzamba salio naturel? Est-ce que Nzamba est incapable de sala qui uza vie malamoko et on attend yo kokoka et total montre ezali kamwa temps omoni kaya omoni kayo ndinga na komi film na lola kuna Nzamba na kaya na yabo akoma vie ya mutu moko na moko akoma ke Sidney Kevin okobonga na mwabo na date bwe akoma ke Gaël Neftali okobonga na mwabo na date bwe na mi Barcelone okobonga na mwabo na date bwe RK Muchanga okobonga na mwabo na date bwe okobala na Naomi Barcelone religieux na mwabo na date bwe Nzambe moka yebi nyonso abongisa mokili oto vivre lokola cinéma déjà tourné et pas Nzambe nyonso de kala moyi et pas Nzambe eloko c'est la raté ça ayebi ke to ke to suka boy to banga Nzambe bandeko na ngai. J'espère que film o édifié na bandako na bota na bino mokileze ko beba mais mona ki ndona so princesse ndenge déjà yi da Saint-Esprit ya Nzambe soka zo lobeli kambu ça la donne la présence Nzambe princesse wana ba aveuglé dans aveuglement et pas molili mais Nzambe azu souffler ka mwana nga bondela loko basala Nzambe et encore avec une écoute ya Nzambe yona vient d'aki sauver mais soka yoka ki Nzambe te loka Barcelone soka na liwa to banga Nzambe ba jeune fille to bonga mitema repentez-nous moni kana Nzambe kitina mboka coronavirus ye maladie ski outé banité donc kana Nzambe mokileza ko beba maladie moko zo mona te ski outé pourquoi Nzambe komi na kanda alors to bongisa etambo la na moyi o to banga Nzambe to ba kiye die mudni so mokili o za 100% chrétien za te tout le monde bazanga masum même si nga Kevin atana za 90%
mon Christ mais 10% ka eza lisumu na mokilio donc to banga nzambe. J'espère film c'est Naomi Barcelone TV Koti. Un grand merci et Nabino tout pour consommer film massivement ou peut-être bien Kevin Sidney confiance et recommande le film qui ira mon lili. Pourquoi pas remercier ma maman chérie. Mon tapé c'est une opportunité au salle film sur Naomi Barcelone TV. Maman Langai ou Abota Ngai Adeline qui était qu'on a Londres. Adeline qui était qu'on a Londres. Il m'a tapé c'est Kevin qui est pour il m'a tapé un mois dans la salle moi dans la salle moi dans la salle té. C'est non Kevin comme là Naomi Barcelone film là ya na yo. Maman Langai Adeline qui était qu'on a Londres. Merci beaucoup. La vidéo tout abonné à Naomi Barcelone bana membre et dans ma batte la bino pourquoi pas qu'on remercier papa Jean-Pierre Lita en France mon papa chéri papa Jean-Pierre Lita en France papa na ngai Kevin soko au dédication ngab na somelo lopango papa na ngai Jean-Pierre Lita en France en tout cas bambo tebele ça allez merci mingi na conseil au pesa na musala zambi abatela yo pourquoi pas remercier à RK Muchanga vient na pesa confiance en comme film oyo et pourquoi pas remercier à ma maman Deti Doli motema docteur Zingzok le prophète maman chérie Deti Doli motema Zingzok le prophète donc docteur Zingzok bambo Bozali, Fondation Les Anges Adorables, il y a maman Nadine, Bambote, Fondation Les Anges Adorables, Fondation Bayem Bilaranzam, Namungo, il y a Angelo Gabriel, donc je vous aime beaucoup. Maman Nangaï, Mami Misaka na Paris. Maman Nangaï, Mami Misaka na Paris, Bambote, Eskaozali. Et pourquoi pas Maman Fifi Lukulasi, Maman Fifi Lukulasi na Paris, Bambote. Maman langai nasili sanga moninga ya maman langai Naomi Barcelone nasili sanga moi sikitoka moi c'est à Pembe moi je suis allé à kana batu bambote eskaozali pour maman langai Marie-Jeanne Nkonki Marie-Jeanne Nkonki na Paris maman na excellent Nkonki na Paris Saint-Denis je vous aime beaucoup ma famille bambote eskaozali Fatel Stone bambote mele eskaozali mon vie Aristote Kitambala mon vie Aristote Kitambala merci na ba conseil pe sangai en tout cas bambote maman langai Anastasie Lusanguna maman langai Anastasie Lusanguna malgré boaksa moi non mais je t'aime toujours aux ala motema nanga maman langai Anastasie Lusanguna bambote bele tozali les jumeaux Pistis Mabiala et Caris Mabiala les deux jumeaux mal à la tête bambote bele vraiment ici Kabozali pourquoi pas remercier à Jancy Sacré Paka Jancy Sacré Paka mon meilleur ami dans de tous les jours de tout le temps Jancy Sacré Paka na Paris bambote eskaozali mbote bena papa nangai papa Harry Claude Kanga papa Harry Claude Kanga motema maman Emily Mbembo na États-Unis baboti ya Kevin obate yanga souvent mona tambola boezala boe papa Henri Jean-Claude Kanga motema maman Emily Mbembo, donc je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup mes parents. Pourquoi pas mon boss c'est Edo Diambo. Edo Diambo, il y a Flotte Hotel JJS. Edo Diambo, na Flotte Hotel JJS, na Bumbu. En tout cas, mon boss c'est Mbote Bena, maman Nangai Nadine Alanga Moseka. Motema ya papa Roger Moulumba, baboti ya Jordan Moulumba. En tout cas, Bambote Beleska Bozali. Pourquoi pas remercier les boss, c'est Papi Leroy, la carte est limitée, formule à Souka Bilanga Hero. Mon boss, Papi Leroy, la carte est limitée, formule la Souka Bilanga Hero. Mon papa Willy Moucheni, code Amboka plus 243. Bambote mon papa. Mon boss, c'est 3 fois Saint-Denis. Babi boss 3 fois Saint-Denis. Aller-retour Kin Poto Tokos. Mon boss 3 fois Saint-Denis. Petit qui vient dans la zone Kin A. Ma soleil bien zali. Nathalie Beto, Babote Beskozali. Mon oncle, mon tonton Landou, mon pouya na Londres. Babote Beskozali. Merci beaucoup. Kimi Nzambe et Zalmabote na bino. Nzamba bate la bino a fortifié bino. J'espère que le film est édifié bino du sous. Pourquoi pas yakobe nganga Kevin ya encourager na musala ki toko bima lam o ngai mwana mukebwe na lo sala bino mikolo bozo sepela bozo bete maboko. Appel na bino moi sucré na bino que ça musala avancé. Kin a ba condition ils a pas pendant que tourner. Nous on a besoin de matériel, besoin ba micro, on a besoin comme stable. Alors ceux qui vont soutenir biso, en tout cas musala qui n'est kitoko. Vous soutenez biso ba 2 euros, ba 3 euros na bino et ça la biso musala est avancé. En tout cas on a battre la bino na botte la bino, na bi qui a besoin la première coronavirus c'est zing na banda ko zo battre bozo bougeter. Mais tika te kimia na nzami molimo santo akota nettoyer ville puis alonga maladi o esike uti banité ezonga beska bi kauka. Balobi toute chose est révélée quand on est par les prières. Quand nzamba l'accès maladi wana ndenge evimi na mboka mona. Alors faut bonde la nzambi alonga maladi wana musika na bino et qui no musika bi kauka ezonga retour à l'esprit de terre bisike uti ezonga bomona comme na yesu. Coronavirus va faire Kevin, va faire Naomi Barcelone et que mamutute et côté mouvement mobilité na comme na Messia. Vraiment numéro na ngai za bon affiché na ces écran na bino plus 243 90 180 16 18 plus 243 180
plus 243 90 196 18 plus 243 90 196 18 comme Facebook nangai Kevin Sydney so beti bon bokozwanga bo encourager nga ikisanga si bien pour mosala avancer bo sunga nga bo soutenir mosala oyo que toujours liboso bo cha loboko ba ba na besoin ba publicité biloko na ba fleur de tête na no bolinge yeba na kombo na bolinge yeba na produit na yo linge yeba na isa la succès qui le monde entier yeba ngo bo contacter biso ba terre ma casse ba maman de la paix bon ça va produit na no yeba na ba gelor yenga ba ça va produit yeba en tout cas merci beaucoup nzamba battre la bino soki nzamba kolinga soki pe mokili kolinga soki pe place na sala ba permettre ressources na sala famille balé na Barcelone TV to kota na bongo na mbala sima je vous aime beaucoup bisous à tous mes fanatiques. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tous abonnés. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, s'abonner au Panama. T'as bien, s'abonner au Panama. Kota bien, s'abonner.